Mokilimoto bandeko. Hey, Mokilimoto. Oyo somo basala nzambe. Basala nzambe bamona makambu. O basalelaka nzambe bandeko nanga bamonaka makambu moko pas possible. Makambu moko ya minene. Makambu moko ekotaka nango kakilikili. Ekoti na kote o mabe, ekoti kuna mabe, esali boye mabe, ezongi boye mabe. Wana penza basala nzambe, o penza basalelaka nzambe. Bandeko nanga eza somo, kane tolobaka. Soki bomone video ya sike koti, seke ya koloba pe eza. Soki ya koloba eza nango te, bomona pe biso te. Ezalaka bongo. Donc, soki bomoni video bongo ekoti, seke ya koloba eza nango bandeko nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino Rafiki, Majabu plutôt, hein? Majabu talent, Majabu Rafiki, bandeko nanga na meme libino basali ya nzambe. Makambo eza ya kobeba na kote oyo, makambo eza somo, makambo eza nango kilikili. Makambo mususu bandeko nanga tozalaka toujours obligé ya koya koloba. Soki tomoni eza ya kobeba. Bandeko nanga tokoya pe tolobi. Mais soki tomoni na biso keno eza nango ya kobeba te, eza ya koyinda te, bomona pe biso te. Donc ndenge bomoni biso boye, seke makambo eza ya kobeba. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien na nous to ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko hein, chaîne ya ba conseil pas possible, chaîne moko ya ba analyse, chaîne ya ba information o ezalaka nango exact et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala na yo penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana zwa mwa mai na yo pembeni, zwa mwa jus na yo pembeni, zwa mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela pe heure oyo ozolandaka Étoile Lune Inès TV. Soki monike eza nango tongo na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki pe omonike no eza nango midi Étoile Lune Inès TV a osenga yo kota olia repas préféré na yo. Soki monike eza nango pokwa na osenga na yo na pete nyonso kota olia kandenge ezalaka mwa soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge bolandaka biso kandenge to betaka masolo kandenge to sololaka sur Étoile Lune Inès TV. Makambo eza bandeko nanga na communauté surtout ya bayembi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekima yo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Biloko ya kitoko, biloko ya qualité, biloko ya goût, biloko ya tokos eza nango kaka na Gavker la famille. Kuna ba solution eza nango kilikili. Ba papa e, ba mama e, bisika nyonso bolandaka Étoile Ines TV, c'est le moment. Bo welela, bo zelate. Oloba te keno dans 2 mois, dans 3 mois, c'est le moment. Tango yoki ka message, mbala moko, benga bato Gavker la famille, pona kobela na yo. Toza na besoin obika, toza na besoin santé na yo ekende nango tokos na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge na bando beta masolo, lelo toye penza na basali ya Nzambe. Masolo na biso ya lelo to beta, surtout na batu na biso ya majabu. Tango to mona batu ya majabu, to mona ba ambassadeur, to mona ba ambassadrice na biso, to mona ba fondateur ya majabu talent, majabu rafiki. Bango nyonso to mona bango bandeko nanga. Internet eningani. Ba Congolais basiliki. Bandeko na biso ba Congolais balobi boye, ce n'est pas possible. Comment ça fait-il que na Goma kuna batu ba okufa? Comment ça fait-il que eza na ba orphelinat ebele, bana mosusu bazolala nzala? Comment ça fait-il que na ba hospice de vieillard, ba koko na biso mosusu bazobela ta bakisi ezate? Mais na côté mosusu batu mosusu batie na bango ko fêter, ko célébrer. Batu wana banani ba chrétien. La famille. Batu balobi bongo ba chrétien batie penza ko fêter. Kutu to mona ba comédien na ba comédienne. Jour anniversaire na bango balobi non. Ndenge za boye to ko fêter na bisote. To sombela ba orphelin mwa biloko to kendo tiki la bango. To sombela ba koko na biso o baza na ba hospice de vieillard to kendo tiki la bango. Olie to kendaka ko bebisaka ba mbongo na ba feti na ba voyage na makambo kilikili to kendo tia ba mbongo na biso kuna bana na biso balia ba koko na biso balia. Bandeko nanga eza ya kobeba. Kandenge boyebi Étoile Ines TV ayaka ka pona ko lancer message. Ayaka kaka pona opesa na ye message. Soki mokili eningani, ye pe akoya mbangu, apesi na ye ba message na ye, kandenge ezalaka. Makambo eza nini au juste? Nini esali keno Étoile Ines TV lelo aya na makambo yo sur les réseaux sociaux? Bandeko nanga eza somo. Tokosala analyse, kandenge tosalaka yanga yozalaka ya koloba, ya bino, kandenge tokomaka tosalaka ba commentaire. Numéro nanga yango wana affiché, bokoki toutefois ko benga to ko tikelanga message, soko bengi eke na yambi yote, tikelanga message, tango nakoya ko répondre yo na système moko ya kitoko. Makambo eza que fondateur na biso ya Majabu Talent to Majabu Rafiki. Na kombo ya Papa Bondo, Papa Elroy, Papa Roy Bondo, Bamonso babengaka Elroy. Mais comme on a dit à Papa Roy Bondo, mobali ya Mama Myriam Bondo, couple wana. Et yaki ko sala que non,
Un jour, il y a anniversaire, il y a maman na biso Myriam Bondo. Moi, si y a papa Roy Bondo. A célébrer qui anniversaire na ye. Quand en février, il y a des jours passés, bande konanga, tango a célébrer qui anniversaire na ye, avant jour anniversaire na ye, en tout cas, bande konanga, azwaki, ba ambassadeur na biso nyonso. Le pasteur Mike Kalambay, ba mama Sandra Mbouyi, ba sœur Osni Kaiba, ba tonton Jacob, oya animaka na ye, na Majabu, ba mama Deborah Lukalu, mobali na ye bandeko nanga bango nyonso, amemaki bango na Dubaï. Un jour avant son anniversaire, bandeko nanga bakendaki kuna pona ko célébrer, ba filmaki yango, tomona yango na ba page ya ba Facebook, tomona yango kandenge ba makamu na Kongo na biso ebata makate. Kandenge Kongo na biso ba makamu nyonso ezalaka nango polele. Wana ezalaki pona ko célébrer anniversaire na ye nde amemaki bango na Dubaï la famille. Kandenge boyebi na communauté na biso déjà eza communauté moko elandelaka nango makambo. Bato balobi non, ce n'est pas possible. Bambongo wana nyonso. Mama Myriam abimisi to papa Roy Bondo babimisi. Mais bambongo wana ezaki bambongo oyo falata batia yango na ba orphelinat. Eza na ba orphelinat mosusu. Soki oke kotala ngo bandeko nanga okolila. Maya miso kotanga. Soki oke kotala ba hospice de vieillard mosusu façon eza. E opesa yo na pasi na motema. Me bambongo wana bango ba préféré azwa na ye batu o déjà baza na bambongo na bango bakendo célébraka anniversaire na bango. Est-ce que ezalaka wana eza motuna bandeko nanga ba congolais balobi population elobi yango pe Étoile Ines TV aye pe na makambo yo alobi te na ovanda nango nga moko te meto débattre biso nyonso bino boloba na côté na bino nga pe bandeko nanga na loba na côté na ngai. S'il vous plaît la famille tango bo sala ba commentaire toye ba keno batu oto sala la commentaire basala nzambe hein ngana lobaka toujours yoko ya kofinga basala nzambe mais oyebite alliance o bazwa na nzambe oyebite connexion oyo bazalaka nango na nzambe na bango to comprendre. Donc tant bo sala ba commentaire na bino to sala ba commentaire na biso na ndenge moko ya bien to sala ba commentaire ya mafinga te mais to pesaka ba point de vue na biso batu balobi normalement maman Myriam anniversaire na ye il fallait peut-être à ça la descente ata na ba orphelinat à ça la descente ata na ba hospice de vieillard moko boye kandenge to monaka bandeko na biso na oiko pesa exemple neti ya Belleville Kandi Poutu de l'écriture la patrona ya zalaka na ye kaka soki eza anniversaire na ye asalaka ba descente na ye kaka na ba orphelinat déplace akendaka kotika biloko kosombela bango biloko akolia kopesa mwa mbongo pour que babongisa tomonaki pe anniversaire à Grâce Luzolo ye pe asalaki bongo jour anniversaire na ye asombaki biloko penza ebele bakendaki kotika na orphelinat mais batu balobi na côté ya mama Myriam Bondo to papa Roy Bondo o to pesaka d'ailleurs ba respect ebele mais ba geste wana basali yango te. Pourquoi toyebi déjà batu ebele Majabu eza déjà na niveau moko ya likolo bango kutu ba fondateur ya Majabu baza na bambongo na bango plus Majabu ezokotisela bango moi quelque chose mais na ba œuvre na bango Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine.
ma papa tobosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Kandenge toloba na ba œuvre na bango jusque là bato ebele nanu bamona descente ya majabu te na ba orphelinat to na ba hospice des vieillards. Bandeko nanga avant na kota na analyse nanga ekozala bien nanu na ya kopesa mwa bambote. Avant na pesa mbote na loba nanu merci. Merci mingi na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tika ka biso te. Sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV. Sponsor na biso ya tongo na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote kandenge kendaka kandenge zalaka na système okoka ya tokos na pesi bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa, la parisienne ya tongo. Bambote nanga na maman Germaine depuis États-Unis. Bambote na maman na biso musali nzambe ya tongo. Maman Joséphine topesi bino bambote. Bambote na maman Tina Sambia depuis Belgique. Na pesi bino bambote kandenge zalaka na système moko ya tokos. Bambote nanga na Madame Madeleine Keta. Bambote nanga na ye moko Madame Sandrine. Na lela yo fort, na lova yo pe fort. Bambote nanga na Madame Bijou, Madame Pascaline Kiyong na pesio bambote bisika nyonso ozolandaka na yo Étoile Nines TV. Bambote nanga na ye moko fondateur to numéro 1 ya Gavker oya saleli biso confiance na niveau moko ya tokos na pesio bambote Papa Olivier na système moko ya tokos mingi makasi. Bambote nanga na bino nyonso balandi ya Étoile Nines TV, bino nyonso bozwaka bata na bino pona olandaka biso na pesi bino bambote na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tozongela sikoyo mwa partage na biso, tozongela sikoyo mwa analyse na biso. Batu baomi tuna Mama Myriam, pourquoi jour anniversaire na yo omemi batu, ba pasteur Mike Kalambai, ba sœur Deborah Lukalu, ba maman Sandra Mbouyi, ba tonton Jacob, ba maman Rosini Kaiba, mais tomoni ata vidéo te na descente place ya ba orphelin, place ya ba veuve, place ya ba koko na biso, descente kuna ezomona na te. Mokili ningani batu baleli, batu bakomi ko tuna mama osali boye. Pourquoi? Bandeko nanga kandenge tobetaka ba analyse na biso. Premièrement, merci beaucoup pour la confiance au bossale la Étoile Nines TV. Surtout pour la bateau, balandaka biso du début jusqu'à la fin, comme Balinda Bukulu, ba maman Joséphine, ba madame Judith Diampovisa. En tout cas, grand merci. Voilà. Kandenge tolobaka, kandenge tobetaka masolo bandeko nanga.
na côté penza ya Étoile Ines TV eloko moko kutu na koloba nanu eza que bandeko nanga ezalaka bien soki nzambe asaleli yo ngolu surtout na jour to na journée oyo obotamaki omoni keno mwa ane moko ebakisami ezalaka ngolu ya makasi parce que tant de personnes bazwa chance wana te eza na bato mosusu bobotama bango journée moko ane moko heure moko to ba minute na ba seconde moko mais peut-être bato wana bazalaka lisusu na biso te basi bakufa mais soki yo nzambe asaleli yo ngolu ezalaka penza lipamboli ezalaka grâce ya makasi yango tomonaka bato mosusu na bajour ya baanniversaire na bango mona moto mosusu ake montagne mpona kokumisa nzambe bato mosusu omona koti jeûne et prière mpona kokumisa nzambe mpe kosala badéclaration na bavi na bango bato mosusu bazalaka bongo. Bon, na côté ya mama Myriam Bondo jour anniversaire na ye un jour avant anniversaire na ye bato nyonso ya majabu bazalaki kuna. Premièrement la famille ona koki koloba eza nini déjà toyebi majabu tango majabu eye bandeko nanga tomonaki majabu talent eyaki kokota majabu rafiki et après tokomaki komona ba samedi mosusu omona kaka ba majabu na biso talent ba o baganyaki ba o babimaki parmi les 10 premiers neti il y a presque 2 mois passés si je ne me trompe pas 2 mois ou 3 mois passés bamimaki bango bayaki bakendaki Afrique du Sud basali ba concert na bango après quelque temps baye komema bango batie France babeti ba concert na bango. Bon na cadre rolobakeno amemi batu pour l'anniversaire na ye en tout cas la famille je suis sûre et certaine que ezalaki penza pour l'anniversaire na ye parce que eza babilo mosusu neti na majabu babilo mosusu bakoki bazo préparer moyen babimisango sur les réseaux sociaux eza te surtout soki nanu bayebi ke eza nanu solide te baozela soki bazwi penza ba conviction nyonso wana baye balancer message. Je suis sûre et certaine que tango moi eloko ya kitoko ekobima nde to comprendre le pourquoi ba ambassadeur na biso na ba fondateur ya majabu bakendaki Dubaï hein la famille. Et puis de l'autre côté eza teke na côté la maman Myriam mais eza koloba mama Myriam aza déjà mwasi moko to mama moko aza na motema biso moko tomonaki ba mafinga penye la finga ki awa soki ezalaki bato mosusu balingaki penza bakende na penye likolo mais jusqu'à présent makambo nyonso ezalaka nango kimia aza mama moko aza penza na motema kande tomona bandeko na biso mosusu babando yemba na bango na ba quartier na ba église mokili yebaki bango te mais na nzela kaka ya majabu lelo mokili eye koyeba bango bakomi pe koyimba kitoko. À part ça tango bazwi ba o bazwaki te mais apesi bango opportunité ya composer banzembo na bango majabu e produiraka bango soki tozongi pe na ba majabu rafiki na biso botala 5 ans ya Minerval à l'université oyo majabu akofutelaka bango. Je suis sûre et certaine que batu neti compagnie neti majabu soki bakie na orphelinat bakoki jamais ko filmer yango te to soki bakie na ba hospice de vieillard bakoki jamais ko filmer yango te bakosala yango kana kunzu ba compagnie ya munene ezalaka bongo soki baosala makambo minene pour na population mingi bamemaka makambo wana na kunzu. Bandeko nanga ezalaki anniversaire na ye elle est libre de célébrer son anniversaire azape totikaka babilo mosusu biso nyonso biso tofetaka est-ce que tokanisaka ba orphelin mosusu tokanisaka te mais ofete oke na ba nini oke kobibisa ba mbongo osali
Mamae 2024 Gavker toyeli bino solution mpona baproblème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis, posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.